mingi nabandeko oyo mesana kolanda biso bozalaka branché sur la 3W radio-télévision lisolo ezali toujours yabino DSV Diana sur le photo de vous pertal moto toujours na kati ya bato ya solo batata ba mama bandeko ndenge na yebisa kibino opposition ekokota mbutu bondimela kingaite avant que mbutu ekota na kati na opposition na lobela kibino déjà likambu oyo opposition ke kota mbutu bandeko na ngai bolandi bandeko ya IDPS oyo bandimi dialogue na kati ya bandeko ya IDPS oyo bandimi dialogue ba misusu pe ba boyi na bango kokende na dialogue mais pona koloba bakolobela yango wapi bandeko bino moko bolandi opposition lobby et ça là qui dit sous déclaration na yango boycotté opposition ba boycotté ba lobby que non pas question ya kokende na monsieur Joseph Kabila na dialogue. Les questions qui fâchent, la réponse des opposants est claire, c'est non. Écoutez Vital Kamerhe. Pour l'opposition politique, l'opportunité de ce dialogue maintenant ne se justifie pas. Parce que ce dialogue va nous plonger droit dans des discussions interminables des politiciens. Nous connaissons nous-mêmes. Ça va être le per diem, ça va être la transition, répartition des postes. Et pour terminer, on va aller vers le glissement, qui est l'objectif poursuivi par le pouvoir en place. Et nous n'allons pas leur offrir ce cadeau. Mama bilenge botombola mandokie o tokende tumba na dialogue koto yo IDPS ekokende na dialogue koto yo opposition bango bakokende na dialogue te alors total lisusu parti républicaine oyo ya monsieur Léon Kengo Wadondo bango batelemi elongola bamfumu toto balobi ke bango bako kende na dialogue. Nous puissions rendre compte à tous les partis, regroupements et personnalités membres de l'opposition républicaine. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est que nous leur avions fait part des entretiens que nous avions eu avec le ministère du chef de l'État. Et on a décidé de mettre en place une équipe pour préparer notre réaction par rapport à cette demande. Concernant les élections provinciales en cours, cette plateforme dont Léon Kengo Wadondo est l'autorité morale affiche déjà sa détermination de se lancer sans embâche dans la bataille. Bandeko na yebisi bino na bokebi rejet ya dialogue oyo esalami pona nini mwana mboka nyoso tu ayeba kokanisa pourquoi opposition est rejeté dialogue oyo et puis pourquoi opposition peut endimi kokende na dialogue oyo etant que IDPS pe na parti républicaine ya Kengo Wadondo. Alors bana mboka na tikeli bino bal na kati na maboko na bino bobunda bopesa na ba réponse 2016 oyo mbutu toyebi te soki élection ekosalama soki pe ekosalama te soki ba opposant ko bandimi na dialogue ba ko bimisa oya ba gouvernement ya transition to yebite mais pourquoi bazo kanga makaka na dialogue boya ko monisa biso ezalaki toujours yabino DSV Diana sur le foot de vous pertal ndenge kaka tozalika koloba ke échec monene na kati na dialogue oyo opposant opposition ba boy pe ba misusu bandimi tozana eloko kosala te biso tozalika kobele bapanzi sango tozalika kolanda toyeba nini ekolekana bofungola nde matoyi